Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, welcome. Today my friend Ebisho Moseka, she is gonna show you how to take the chicken wings bone off. Watch step by step. I will writing and translate in the video, guys. And go check a channel, Emission Moseka channel. Go check if you need to watch more video. Thank you, guys. If you like the video, guys, give me thumbs up. Ombote ba mama. Boneza mama Moseka sa nonde balonga mikwa soso ba mama. Botala bo s'abonner kuna, merci na bino, merci na mama Irène, merci na soutien. Bote na biso ba mama ya ilubu ya ba mama. Ngai wa bino mama malewa moderne naza awa na mboka Belgique. Lelo na sepelaki na lakisa bino lolenge nini na longola mukuwa pona ko sala mapapu farci. Mapapu farci eza plat moko penza oyo na musana nga ki traiteur ba client ma préféré ngo mingi. Donc ezaka na deux modèles mais na lakisa bino ka moi avant goût. Donc modèle moko, c'est-à-dire que li papu na biso to kata ki partout ezaka lokwa moi pilon wana. To ko longola mukuwa. Après que l'on a mukuwa, tout ça mélange mon a légumes au sepeli nango. Au moi viande hachée, na kananga et kozala haché à vous parce que c'est mariaka bien. Et puis on farcir. Léon on retane sabino nyo sauté, et dimanche. J'espère que vous passez dimanche et l'amour. Le quoi nazaï ko sa moi vidéo na pe pour na groupe mususu na profiter pe na groupe oya elubu na la sabino. Donc li papu na biso yango hein, na obandela. Et ça rend très simple. Et ça likambu, il y a technique tac au beti boye. Olongoli tous les deux miku anzela moko. Ta li papo etikali vide. Sikoyo awa na kati tokoya kozongisa misuni na mwa ba légumes. Bon, souvent on a ça ka recette o eza bande comme so balobaka pona nini ba compliquer ma papu non. Recette o eza pona ko compliquer li papu te, eza pona ko sublimer li papu, c'est-à-dire que li papu azo moi valeur. Eza recette moko tozwaki yango epa ba chinois. Moninga moko azala kala kosala na restaurant chinois bangajaka ekuna alongola ka mikuwa oyo yepa yaki ko transmettre biso lelo tokoma mwa ebele tosala kango nga siko na misala nyosa cuisine musala na ninga kosala neti oyo ezate nazaka rapide nango yango wana na sepelaka mingi kosala mapapu farci bon tokutani mbala sima so bo sepeli komona mobimba ya elubu oyo bokomelinga na commentaire wana bokeno landa ngo na chaîne YouTube na ngai émission Moseka. Voilà, ba maman elubu et ba maman to comme si qu'on a étape na biso ya ko farcir ma papu. Donc tozan na misuni, nga na ponaka vo po ekene pela bien na goût à volaille. Eza vo na moi légumes, na moi ba assaisonnement, o tcheka ko lingaka. Ça ne sert à rien na komela yo tchabo et toza bato atembe. Tango koma poivre muso obi po na nini curité. Donc na mukuse tcha eloko yo olingaka. O fungoli li papu na biso ndenge na lakisaki bino o kotisi musuni na yo. Nga peza mapapu farci na lingaka kosala ngo na four. Eza na bato musu bakalingaka ngo. Wana problème na bango. Nga siko na kotia boye na bongisi po ekende kobela na four. Moni siko tango kolia lipapu na yo okuta na mukuwa te esika muku ezalaki ba remplacer na musuni pe na mwa ba légumes. Mususu pe bakoki kotuna po na nini totie haché à volaille te. En fait, haché à volaille na kati ya recette oyo bimaka penza fad makasi. Il faut royeba que na cuisine ba mélange ba association ezalaka bien. Et en neti mutu mususu azolamba bœuf akamati atie lisusu goût ya bœuf na kati te bœuf ye moko aza déjà na goût ya bœuf donc batiaka goût ya moi opposition po esala moi goût moko bien. Yango nomonaka mindelele mususu na plat ya ngombe batie bouillon ya volaille. Bouillon uti na soso po moi nuance wana epesa kitoko. Voilà, tokutani mbala sima na lakisa bino kaka lolenge na saka mapapu na ngai farci. Cordon bleu, je vous souhaite un agréable dimanche. Ici c'est Malewa moderne de la Belgique. Eh bien, je me suis mise aussi en mode challenge, donc ça va être mon tour. Ce que je vais faire ce que je fais le mieux, ce que j'aime faire. Donc désosser les ailes de poulet afin de les farcir sous vos yeux, mais vous ne verrez pas le reste, hein, juste comment je désosse. Voilà. Et là, c'est une aile de poulet qu'on a coupée. Parce que comme j'ai déjà dit, il y a le petit modèle, le grand modèle. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je vais en désosser quelques-unes. Et mon challenge sera fait. J'invite tous les fantômes, les fantomettes, les fantomas à faire la même chose. Voilà. On enlève le nonos, poubelle. Désosser. Voilà. En fait, pourquoi j'ai choisi
ça pour mon challenge parce que c'est le truc que je fais le plus rapidement. Je désosse environ 10 kilos, donc 100 pièces en 1 heure. Voilà, voilou, ça va tout seul. Hop. Donc cette technique, je l'avais déjà publiée sur ma chaîne YouTube Émission Monseka, mais je l'ai retirée parce que la vidéo était un peu vieillotte. Donc à l'occasion, je vais en refaire une autre, mais il existe une vidéo où je désosse les ailes de poulet en live sur ma chaîne YouTube. Voilà, bonjour Mira, bonjour Nancy, bonjour les cordons bleus. Challenge réussi, tac tac tac, hop. À bientôt. Coucou les cordons bleus, maintenant la fin du challenge, je vais m'arrêter au moment où je farcis les ailes, hein, parce qu'après on va les cuire et on va les manger. Et vous mangerez pour nous, bon appétit. Voilà, donc j'ai mes ailes que j'ai désossées tout à l'heure. Voilà, ça c'est ma farce. D'habitude je mets plein de légumes, mais c'est dimanche, hein, tout est fermé, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, on met juste la farce dans l'aile. Ici on a un plat qui va au four, on a mis de l'huile. C'est un plat en céramique, donc ça ne colle pas, il n'y a pas besoin de mettre de papier. Voilà, vous voyez ça? C'est bien gonflé. Les fantômes, les fantomettes et les fantomas, sortez de votre réserve. Venez nous montrer vos petites réalisations. Ici, dans ce groupe, on ne vous jugera pas. C'est dimanche, on est zen. Voilà. On travaille comme à la maison, on met son tablier. Et bam, voilà. À bientôt!